Ndeko continue to pesa ton sous parole. D'accord, en tout cas, moi nazo chuté nanga. On dirait Kasongo batebele babandi ma musique na décennie autoza on dirait hein. Parce que pourquoi dans le biboué et batebele ba bossa na héritier oyo wata. Habité parce que là on a pardon encore bossa na te na moniteur nanga ma pichu lora tendance na pesa ke toujours mbote na pesa ke respect baza ba sero biso to yebi na kisasa bazo sala ba émission ba yepo to respecta bango. La sœur n'a pas barrière de kajinga muta pesa nga micro na mona pende ko na nga isa vambila za malade na bi ke to ça l'effort to contribuer pe parce que baza ba sœur oyo ba yamba biso na ba plateau ba respecta biso pe to respecta bango to yebi valeur na bango ata bato ba ngi ba humilier bango biso côté na to cha barrage. Je te salue ma sœur ma pichu Laura Tendance le sako voilà toké d'accord biso ba spiritas trouver sa grosse force na Fally Ipupa comme tout autre Congolais trouver ses forces belé tozala wana na ndule wana peu importe marambutu batuana ba réseaux sociaux ba loba tout biso to calculer en et puis boye ba bossa na que bazo tirer artiste na bon vers le bas parce que ba cotiser na polémique avec tout le monde. Bon, côté ça, ferré, na polémique na tout le monde. Rodolphe Wana a apporté l'eau comme on n'était pas ferré. À part la polémique. Vous avez tout d'autre, monsieur Soigné soit apporté l'eau au monde. Alors, biso bas spiritas, bas fan héritier, tout ça derrière Fally, couper ses forces parce qu'elle a congolais comme biso tout. En tout cas, bonne soirée, merci à toi, Kasson. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Et tiens, non, merci. Merci. Stallone, ok. 2 minutes, on avance. Bonsoir à tout le monde, bonsoir tonton Succès. Bonsoir mon frère. Nalandio vraiment très bien. Nalete na otipe musa to koma kala mingite. Nga ki mingi na lobela siri batu baza ko intoxiquer ba fan na bango. Omoni eloko émission wata soki alobe mabe ndeti ya chrétien Fally Asende Tabuya, quand les mêmes personnes. Bangabaya Bomoni, orgueillé, boy, bangaba critiquer toujours. Bato baza ko intoxiquer ba femme na bango wana, so landi ba compte na bango wana, so ba tché peut-être ma comme artiste na bango tambolate. Bazana kaka apona créer ba polémique. Omona, ba tinda ba fan ya. Ola nanga très bien non? Très bien papa Loba. Zala show papa Colin ça. Oui, c'est ça. Omona ba olobela Fally mandenga mabe. Po ba bi ke so ba lobela Fally mandenga mabe, ba lobela Richard ndenga mabe, ba tuer Richard na bata Fally ba oya na ba page na bango ba ko tsane bambo. Mais ba aider artiste na bango te. Ba aider artiste na bango te. Parce que faire ndenga zawana, az artiste amne nto bobo yango te. Lelo a commis presque yemoko pour ni complètement battu yazana ba. S'il vous plaît ndekonanga Stallone. Ngai oui. Nalinga polémique ti. Nalingaka sala analyse vanda na sujet place nga na sujet. Wana s'il vous plaît ndeko. Wana peut si position au bandika ka faire. Sujet nanga ça n'a rien à voir avec Ferré. Moi je parle plus, il y a des chroniqueurs Oyo, bazo critiquer, sortie médiatique, il y a héritier Wata. Na ba communicateur que j'ai dit pour aborder ce mususu. Si comme on a posé une question mon frère. Tous à la moi ba intello na ndinga mabiti. Il nous expliquer ma sortie médiatique héritier. Et là on y a ma bé artiste à l'autre. C'est ça. Yo ke kala faire. Non, tonton succès. Nangana koma wana parce que muto a raisonné très bien, muto a beau analyser. Et là quand bien Richard le bien exacté. Mais bateau ba monyango mabe. So tali bateau yo ba le ka ba émission. Bateau ba la pemene ya artiste mo songolo o bazala raming a conflit. Oui, baza mais baza va porter parole na bango te faut ba différencier. Non, mais déjà parce que les musiciens tout. Si comme moi différence sur à cause à moi pensant à y. Mais on a les autres traité le communicateur et artiste intelligent.
XTO non Y. Moi, dans un traité, le là, journaliste ou bien chroniqueur d'investigation, ou ya tombe la culture na biso. Si on a ça, on a point wana. Bateau peut baza proche à Fali, ba chroniqueur bazali. Mais nga dans loba, par rapport à la situation, oh elle est sikouille. C'est ça place nga na ali. Tanto succès. Omoni na live o eza mutu moko te a mata na live pa episode no Ericha lobi mabe makati ko a peso save moko te. Ana lo mo te ba matana bango te ba lo bango ba live ya bango na bango a ebike a prouver ne lo ko moko te o Ericha lobi le mabe place wana parce que Ericha kutu a lobi très bien a lobi et là on se bandaka na parce que lelo so ba pesi Fali lobi ba pesa mutu mususu. Ce n'est pas si tendez ce qu'on trouve que non, ah bah c'est l'injustice. Et là on ne se bat parce qu'avant ils allaient quitter. Et ceux qui est commis les lots, il faut applaudir. C'est comme il est, il faut applaudir. C'est comme bateau balingi et comme ma pétakate. Pour bâtir nous sommes allés là, non gouvernement soutenir abisoté, que nos bêtes libanda gouvernement soutenir abisoté. Parce que le gouvernement on est soutenir bino mo sur beaucoup comme installé. Au moins est-ce que tu n'as pas Ntaromatane a été pour contribuer yo na badiro yo lo bawana. Merci. Ntazana été wa romata a pa lo baki non Ericha lo bima be ba osala mokana ba live moko boy o ba ba check rek na bango wana ici na bana bandu ko finga. C'est ça que n'engana lo ba wana. Merci. Merci beaucoup de votre revoir. Mes amis, tapotez là s'il vous plaît, tapotez to partager. Ngana yaka ko solo là. Gelor. OK, tozo yo ka. Bonsoir. Ouais. Bonsoir Kassongo. Bonsoir Razo Gelor. Bonsoir à tout le monde. Bon, on a beaucoup plus de sujets par rapport à ma chroniqueur. Bon, celle chroniqueur, on a monté ça peu sortie médiatique qui a bien gâté. Est-ce qu'il s'est rendu à combo et ça jazz? Vas-y, pas de soucis, frérot. Jazz. Oui, ça jazz. Il y a un gars qui a un direct dans live, on a vu que jazz à Hollanda. Est-ce que jazz, est-ce que jazz a hérité d'esprit? Pour bien hériter sans esprit. Tabano bakoma omeka makasi ya boss qui senga vraiment pour na tonalité. Moi ko bien moi na tête, aucun analyse frère, ko bien ça live s'il te plaît. Oui, jazz a bien héritier sans esprit. Est-ce que jazz peut aller héritier d'esprit? Je ne crois pas. Puis jazz m'a combat bien devait héritier à quoi pour le bango, tu vas pas TV comme belé pour na lo ba. En tout cas là c'est fait na démarche héritier parce que ministère de la culture et art ndenge zawana et aussi quand on kabouye la bateau minduki te et quand on kabouye la bateau ma pâté et quand on kabouye la bateau ce qui n'y était na évité donc et soutenir kaka art donc et qui dit art théâtre musique tout voilà et on a qu'à art donc c'est totalement bien riche ça les kaka n'analyse wana ya art prévenir peut simple exemple par rapport il y a différents ministères. Abaki ministère de la défense ceux qui m'ont accueilli à Oloba on peut ça ébouer donc soutenir la guerre même ya sport chaka ba joueur pour après venir tout le monde au Léopard na bissoir comprendre en tout cas il faut toujours retenir le banti valeur quand il y a ba chroniqueur pour blague à part tout qui t'a mata polémique et très grande na ba chroniqueur et qu'est-ce que ba chroniqueur on dirait monde que soit péboué et comme on dit ba perdre. Le pour na héritier face à la ate héritier comme malamu ba comme c'est zo ba boya te ata si vous faut monter le ba vérité monter bien abina zo répondre na makambo lokola na longwe comment on appelle na longwe na donc na répondre lokola citoyen congolais na longwe africain mais yo na tour na yo aussi on na ba forme ngozwa en tout cas les jazz là il faut pas arrêter mon habité ceux qui vont polémique et faire nourrir mon sur niveau ni on pas de la confusion ou soit c'est pas de la confusion je sais pas si on bénéficier ni moi bah comment m'a détecté on a conscience là donc voilà voilà merci beaucoup ndeko webi makambo na zaka emoso notalango Navana na raisonner ngabi est-ce que bandeko na biso vraiment basala ka boulot na bango be ba ya na bango cop ba ka mimbo na bango frère to so la pembe o bane to vandi go so to lo la faire de histoire à maison mère to lo belé muké par rapport à carrière solo na carrière à maison mère a sali ka 7 ans mais la carrière solo ne OK bientôt
Ah ok, 20 ans, oui, oui, tout à fait. Donc on a lui fallu pour pas dire cap la merveille. La carrière, il y a quartier la tête comme ça il y a 6 ans. Mais les autres 20 ans de carrière sur eux. Bateau avec dans la maison mère. Des belles bah ça là 5 ans, 6 ans, 7 ans, bah sous 10 ans bah aller. Succès Kasongo les TikTokers de la diaspora. Succès Kasongo les TikTokers. On comprend? Oui, oui. Non. Du coup, la place, na mona ke batu na biso o baloba baleka na ifasiki batangela ngo. Masala musala wana pona mbongo pona visibilité. Po mutu ya za normal. Okoki kobeta lisolo ya parcours a mutu mukie. Parcours ne moi vite fait. Mais lelo faut la ki sabe exploit o ya zo sala. Tout à fait. Lelo auto comme plus makambo o artiste azo sala na carrière solo to comme lobela muke to zo zongela makambo kala. Kova na plateau, moi ce qui vient na na lobala mo muke. Ova na plateau pour sali 15 ans 10 ans. Azana le bon te na marché. Ayemba te toyoka nzembo na yete. Mais avant na plateau zo lobela quartier la te azo finga fali puta. Ok, kolanda mama bon. Pourquoi me comparer? Avec la voyemba, tant que na quartier la tête. Mais si ko bango mi balé baza na quartier la tête. Yi botu na ye yo salini. Ole ki na voyemba. Bango mi balé mutakufi azate. Mutakufi baza vivant. Voyemba yo salini ni, opporter nini na musique na biso. Botu na raté. Na ye lisusu. Mutalonga maison mère kala. Biso mutoto fula vie wana. Soki biso te azalate, bozate. Vie wana zobeta ba concert abeti Grand Paris Arena. Abeti Adidas Arena bino bozate. Bino siko bolongwa na ba maison mère. Ya bino eza wapi? Bandi kona kata bino moboleki biso na ba classe. Ata université en route na silisarate na buka kibiki na kimaki. Siko yo raisonnement oyo bozala na mote pourquoi les intello ba licencié. Siko mutazoya azobetelo masolo ya kala. Ah aza déjà na 3 albums, 4 albums, a recruté bana batu. Mutuboka uti bumbu ki senso maluku, abeti makolopo o recruté, azo préparer futur alobi comme chanteur. Bocha bana batu wapi? Est-ce que vous aurez tant autour na bangote? Yo mo ko so ngise na plateau papa o eza distraction na boyambo le souté. Netinga na ese na boyambo le souté. Comment yo lobby grâce na yo makambo ça parce que yo zate mais mon toit na zo beta mon toit na zo progresser c'est ça le problème frère on dirait tout la vérité et faut pas que ça sou bino nyonso bokenda carrière solo yo so yemba nini oyemba nini oyo fo ya kuluka yo dénigrer moninga yo yemba na carrière solo na yo oyemba na non so nga na omona tozo analyser pasi na ngai za wapi na bandeko bazo ya lobby na pasi na pesa kaka même il faut que ça l'effort pour next ngabwe na musique comme on a analyse ya ba héritier ya ba journaliste mususu baza vrai parce que oyebisanga te lokola tant so ba vie na biso ko ba Christian Lusako na ba ke no top Congo ekoya ekozalari accompagner ndefo pour traiter des so ndenge non azo comprendre que c'est événement ya mboka ya za radio ya mboka o ezolobela mboka na ba dimension tout elobela kama ba présidence ba mbebele s'il faut moi na mboka mo azo sala fierté ali kambo mo libanda pourquoi pas ndenga ba qu'il faut déplacer TV. Merci. Avec beaucoup de regrets pour mon lobby à soutenir. Donc, tu vas aussi supporter vérité. Pour mes amis, vérité. Mais tu richas sur l'unique à Pembe. Mais merci beaucoup. Alors qu'héritier, c'est un artiste quand même à l'école de l'école. À un réflexe bien fait, à réfléchir ça va très bien.
Donc on le bise teke bine, on le bise rouge, il y a le jaune, non. Merci beaucoup. Il m'a le bagage matamba ni nanda kwa. Merci beaucoup. Soit comme sera le biso. Ah na iba kola na ba jeune fille na ba jeune garçon ba landaka ba fan pe ya dika. Soit ba mona ina plateau avandi akomo ranko. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère Guélor. Allez, quand tu es dans la conscience, on a que non. Vérité dans la vérité. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci Guélor. Papa, ok. Papa. Allô? Oui, Lobano. Lobano. C'est bon. Nangana Lobaboye. Des fois, na Congo. Ba faible na Congo. Ba supporter ba. Ah, c'est bon, vraiment, on a dans la chambre. On a dans la chambre. Yeah, c'est bon. Dans la place, on va les sauter. Nabi Boye. Zlatan, je parole, ok. Tiens, la popo. Ma place à Makelele, là, c'est dans la live, ok. Ouais. Mais oui, c'est que c'est l'eau que ça. Papa, dis-le. Ok. Obeloko esala baplace makelele toke obeloko esala pasi kotalama niveau média na biso eza na niveau AC lelo succès esala pasi oyebi kotala qualité ya média ya ba voisin peut-être ba ivoirien ba nigérien ya côté musique hein ils ont la moins niveau bien koleka biso parce que moni biso to comment odiembela na ba bassesse mona bloko mo izanga mutu na makolo succès bloko mo ma izobimisa mutu que ozobima neti na yeli ndambu na mutu moninga alobi loka bien héritier sorti médiatique na ezalaki tellement oyebi c'est que ce qui bayo karayoka interview non on s'est l'interview mo bwe et choqué bato héritier choqué bato na week-end dimanche bano blague héritier et takanga ki soirée wana ba journaliste oya mayele ndambu balala ki bien te sikoyo isali bango bien te bango balinga ki héritier a continuer na ba guerre froide wana hein balo mabe ninga créer ba pi ba bloko wana héritier sikoyo alongoli bloko wana nyoso atie mayele o atanga classe atie savoir vivre atie sagesse abano le béton que mutu tant que moi na Congo olo bana muninga na ye na yaya na ye na mutu ya mone sika abana musique anasika komi bango sali bango passé ce qu'on a comme est-ce que vraiment bino est-ce que rapport ni bango bayar na ngona la culture na biso ba chroniqueur wana bayar ne loko moi malonga te succès boya ne loko malonga te po bon lingaka qu'on dirait ba musicien ba ça ba problème ba musicien ba le banamabe entre eux ce musicien mo ka le malama muninga et ça la bango bien te et ça et comment là qu'est-ce que entre ba sala na bango ka ba média ou ba lisa ba YouTube na bango ba lisa blog na bango mais oui succès na invitation déjà au temps là déjà parti oyo na yo ki sokaka koto une fois c'est là obi yuka ndima bena ndima ya non tozabo ya vient on est déjà bien pena so ça rumba na simba ya vient on a ko filo mide masa na biso fali o comprendre to ça moi quelque on a to sali ba rumba na biso simba obi on est ba bossa na makamba luka bacha bato hein ba problème pourquoi ndima bato est-ce que balinga bacha na problème pardon vite fait na bandelango hein OK bana simba ya vient on a ko filo mide masa na biso fali o comprendre to ça moi quelque on a to sali ba rumba na biso simba bon sikoyo oyoka pourquoi la lokoche na meloko wana ouais artiste grand artiste mboka na biso pour la Jésus des mille ouais à reconnaître massa na zo reconnaître yo siko yé na plateau nanga oyeko boya fali oyeko boya faire na oyeko te comment différence nga na bino siko yo chroniqueur ozoleka artiste yé mo zo reconnaître effort ya ndeko na congolais ouais yo siko